coût ya bateau ezalaki 185 000 euros. Bateau wana, un vieux bateau, bateau moko déclassé, bateau wana, ils ont fabriqué en 1955. Gouvernement hollandais a boyaki même quoi assurer bateau wana pour ezaki bateau moko déclassé. Tant que tu sombi bateau, tant papa Lambert sombi bateau wana, ba komi boye. Ndenge bateau ekolongwa na Hollande, pour eya ekoma awa na RDC. Nyonso tuo mikakatano likamu sekuta na nzela etali vendeur te. Na charge ya acheteur. Moto oyo asombi. Etize salemaki na yango te. Pour na kosomba bateau, il faut luka bateau baza ba connaisseur na makambo ya masuwa. Et na koyebisa mama Falon, masuwa wana bateau wana. Ezwaki pan. Ekokaki haute mer te. Na kati ya océan bakoko tambola makasi wana te. To wana. Et moi masuwa ya moke oyo esalaka pêche ya ba crevette ba kosa oyo ya rouge wana ba kosa mais c'était elobi awa la mer na lo bata la mer oto bengaka Thomson assurance wapi assurance pour Hollande asali assurance te Hollande boyi pour bateau ezaka déclassé papa Lambert assurance bozwa ki oto zwa ki wapi assurance ba pesi so mukanda assurance total assurance wana euti na ya mbata ndenge bakino balobaka ya lokuta ya mayuya euti wapi na Cameroun ba beti mbata ya assurance ya Cameroun et puis comment mi ke bateau wana euti Hollande mais Portugal euti Portugal et les Cameroun ezako kenene na RDC onyo so ba baba ba ko na biso ta oyoki biso sikoyo ndomi pesa na makamonisa boni kwa mipengo isana keke nyonso komona yo ekoye mama na biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota basiba makambo mingi ya babepo na biso bato moyinda kasi ntango eboya bakosepela na biso kaka ata butu eindi suka tongo ekotana vérité ekotikala bobele vérité ndakisa moko ya baréplique na biso ya mokolo lelo na kati ya émission tolobela mama mwilo oyo ezali bongo pole balanzi ya menga makimbango télévision mbote bisika nyonso bozwi libaku ya koyamba biso okati ya bandako bisika nyonso oyo bokozwama na kati ya émission tolobela mama mwilo oyo ngai mama Falon ntima na kozalaka na esengo ya koyaka oliboso ya baetando na bino mpona kolobela kombo mosusu te kombo ya Yawe nzambi ya mpungu tulendo boussole du monde entier tata Simonique Mbango kiangani kombo ekopesa kimia kombo oyo ekotikala libela seko na seko na mokili mobimba ya mokolo lelo ezali bongo rubrique na bino la lumière pole pamba te polende ekomemaka kimia pe ekopesaka esengo ekofanisaka makambo na kimia ndena yango na tina ya pole ya mokolo lelo toponelaki bino tope tokendaki kokundolela bino moko solo bongo ya bapandi sango moko ndenge tokobengaka ye tam tam d'Afrique les batteurs papa Apo Salimba Monga Lisomba Mwana Mongala chargé de mission près le cabinet du chef spirituel Nzambia Mpongo Tulendo Mbuta Kiambote Kieno Mbote mama na sepeli ozana maîtrise kombo nanga oyebi benaki Apo Salimba Monga Lisomba Mwana Mongala kitoko oyo wapi chargé de mission de mokonzi ya bolo ba kombo na été près le cabinet du chef spirituel bongo voilà donc lelo bena mama Falon na tondi botondi na kozala poser fonction on a oblige ton aza kutuna tango tina sala soki ndenge ni tango ya babezi c'est silaki histoire ya babezi sina ganaki na ngai yango lelo oyo en ma qualité à membre du cabinet na qualité na yo ya chargé de mission près le cabinet du chef personnel ba yi internaute nyonso mbote bo bakolanda menga ba butu moyi merci ya bino yango yo mbote obisika binso bino bozali mama Falon abengisi ngai na lombango na uti nkamba Nouvelle Jérusalem esika wapi na kozalaka mpona mosala na ya na pesa sango mitune kozala ya ye ba réponse kozala ya ngai. Merci papa Apo, merci fidèles internautes na avant que to kwa kobanda
tokosenga na bino boko kosala geste moko bokotana na carte na chaîne tala na soko za ina ino abonné te o s'abonner pe benga bande ko panza déjà lien oyo poko yoka nini auto memeli bino papa po tout à l'heure oti koloba ete lelo ko za la poser et ngai pe na bakisi sur le kolwana na sengi bino ko za la poser pamba te inquiétude ezali na kati ya polende émission na biso oyo rubrique ndenga katata espira kabiso to senga ki ete na kati ya émission to lobela mama lokola ya ezali central lokola mama mulu asimba ki lingomba tina tango to komaki alonga ki na ye yangwana na kati ya émission to lobela mama mulu esenga ka to loba vérité pe to mema lumière na ba zone d'ombre oyo ezali koningisa to pe kopesa nungu kopesa solo bongo makelele moko na se ya mbabola na mitema to na mato ya bana tataki mbango oyo ekozali même kokitisa kondima ya basusu oyo bazali ya kosikila te ndeti na tobengela kibino pole lelo ya mokolo lelo ezali solo bongo n'est-ce pas ko apporter lumière na dossier bateau de pêche ya ba mama koseka te poso mitune bandi koseka ngai na mituna nga na ko kende kimia biyano nga na ko senga e ko akozala pamba te biyano mingi oyo ko ela biso ezali pe biyano e ko utaka e pa ya ba fidèle kimbangiste o ba mipesa kana mosala ne ya ngwana lelo yo menga makimbango télévision na kati ya émission na tolingi to mema n'est-ce pas pole na situation ya bateau de pêche ya ba mama ya tata molimo santo papa po bateau de pêche ya ba mama situation ya bateau de pêche ezali boni bateau ezali wapi parce que ezali chargé d'émission près les cabinets du chef et sengeli boko koyeba wana pamba te soki kaka na lamuki na moni téléphone muta tindi photo tindi mama falon bateau ezali situation ndenge nini nga na babi biso tokenda koluka mituna mebi yano yali na bakolo na o bazali na kati ya na kokoloba na kati ya cuisine interne ya lingomba ndenge kokotambola bakoyela biso ba information sûre et vrai papa po tokokende malembe lelo soki tokoko beta lisolo ya bateau de pêche ya afki oyo ba mama etotamboli mosanto ya mokili mobimba basombi tokositue ba mama wapi eza te. Merci maman Fallon ndenge nalobaki na ebandeli na kozala mpenza posé mpo likambo oyo ngai mpe koyoka ndenge bato bazoloba kotala na baréseaux sociaux ndenge eza kolobama donc bazopesa des fausses informations okotala bato bazoloba mosu azosala émission aza na badonné ya makambo ya bateau de pêche te azolobela toyebi te basomi yango tala oboni toyebi te ezali soki ndenge nini baza na badonné exact te yango wana ngai baki non ntango mpe nayoki appel na yo nazwi appel na yo ngabi te c'est mieux nakende na limbola mpo kimia na mitema ya bato ezala bato bayeba likambo yango ezali mpenza ndenge nini bateau de pêche ya association de femmes kimbangistes en sigle AFKI ezali présentement tozoloba boye eza na mboka eza na port ya Nigeria nakopesa ba précision nga nayebi eza ndenge nini parce que na ntango ya remise et reprise esalemaki si je ne m'abuse il y a de cela 2 semaines à Mokankamba Nouvelle-Jérusalem l'équipe sortante na équipe entrante oyo yakobi mezalaki maman Silulu yazalaki présidente générale AI à l'intérim bazala kosala na place ya maman Rose yemuta azalaki akomaki intérimaire mbala moko pe azalaki présidente nationale AFKI RDC AFKI qui veut dire association des femmes Kimbangis na remise et reprise tozalaki wana cabinet moto ça sa remise et reprise qui conseiller Kaba tant azaki membre du cabinet papa Armel oyo azali bongo conseiller en charge ya sécurité et aujourd'hui papa Christian Moloki Kisolokele oyo azali bongo secrétaire de cabinet adjoint secrétaire de cabinet deuxième adjoint na kati ya cabinet ngape nazalaki wana apo Salimba Mongala Somba mwana Mongala assisté aussi na président délégué du collège national révérend Moudoudou na inspecteur président inspecteur national révérend Anissé Mbenza tozalaki wana biso nyonso remise et reprise tango bandeko Salima toyo komanda dossier ya bateau de pêche donc les allez cambier bateau de pêche et sengaki présence ya papa Lambert
mankwemi no soki na bosente kombo non propre na famille. Papa. Oui maman. Remise et repose za likambo ko beta scalaté awa. Oui. Parce que remise et repose ko tu ko leka même pas une semaine. Mais ma solo to ko lobela oyo acha ici et salama to zana na pozo to yeto zonga na no na ebande. Pamba te remise et repose za likambo eza ya yera wa to ko lobela. Mais bisolo ya bateau to ko yoka o esali mitema pasi. Et puis si pasi na ba entata moli mosanto mosusu pe zali ko kitsa ko ndima na ba mosusu pe ba mbongo na biso to ko tiko ko matena ko tala ndenge ko lobama. Je vous annonce que nako se permettre de citer combo ya maman na kasi to zali ko yoka na ba audio etamboli oyi koloba ete bateau de pêche ba maman ezali ete cabinet nde ko boya bateau e kwa kokoma na kati ya cabinet toza kuna na kati to ko tala ete bino ba papa po bozali ndo mona ke senga kina menga makimbango télévision total sana ngambo na bino basi liboso na ntoyeba o to ko beta bateau na kuesi parce que bateau biso to yebi papa kimbango asenga ke zali bateau de pêche ya Thomson la mer. Estimation en tant que cabinet sengeli beaucoup koyeba coût oyo ezala ki estimé po ete na ekateli obiso ndakisa biso na kishasa to zoki ekateli ya $10 na mondimi na mama ne sofaki pesa $10 na kishasa na ebité na ba province mususu to pe na ba pays mikili mususu soki bakata na ki combien kasi soki to ko estimer en termes de coût bateau de pêche à ba maman et sont mis exactement na combien. Merci. Soki na lobaki likambo ya remise et reprise pamba te na kati ya remise et reprise likambo ya bateau de pêche tango tokomaki esengelaki présence ya papa Lambert oyo akendaka kosomba bateau de pêche ye mutu azalaki chargé ya achat ya bateau de pêche na mboka Hollande olandi azalaki mpe na nkamba nga polele boyebi nga papa apo salimba monga lisomba mwana mongala papa Lambert tango awuti na mwanda bayaki na bamama Silulu présidente générale à l'intérim papa Lambert nankamba abomba maki asala kutu komona nate pour la première fois que papa Lambert nankamba akimi kokutana na chef spirituel papa pour image quand ça biso contre papa Lambert amataki di haut de la chair de nkamba pesa ki asala ki nazolo batango uti na mwanda tongo ba mama bavanda ki soki 1 mois et 2 semaines pour na ozela bateau tango aye nankamba yaki ya kobomba ba surveillant ba kende ko zoyer na esika o ba ne ko vanda na besa ko bombana amuna ni kutna papate na butwana tango aye siko poto zo lumière na moto pona makambo ya bateau de pêche na motuna oyo tuninga ya prix totalo oyo basombi bateau de pêche bango balobaki na biso 185 000 euros Hollandi 185 000 tant remise et reprise de salim to comme na point wana mikana ba comment en néerlandais na monoko ba hollandais mususu pe zali na anglais heureusement na kati ya remise et reprise mon kolango papa Armel et tout alali azana maîtrise ya anglais curieusement aibe néerlandais wana aibe monoko yango tango azuba document to bandi ko tala prix à bateau, donc tu as 185 000 euros. Tu vas vérifier. Il faut tout y aller. Si et seulement si Mbongo wana est versé comme convenu. Nasa ko ya makabeze belé. Tu vas dire que tu as photo tu vas relever. Il y a banque. Et ça a mis ndengenine. Na ba virement ba bon ebane ko tama Western Union. Au banerotia banerotina bambongwana na niveau ya protokuna tu ko calculer nion surtout mama Fallon landanga na bokebi na baina ozala précis total na bambongo nyonso déficit ya 45 000 euros ou bien dollars totuni mbongo eza pe non oyo esalamaki na maboko talaboye tobi non oyo eza ba versement oui, c'est même dans y a des décharges. Tu peux considérer en côté nul. Et là, tu as prouvé que bon oyo est comme une destination. Tu as même audace à benga. Maman ou azele ko simba mbongo. Basa ko kolobati. Oyo bana ko travailler na papa Lambert. Bo pesa biso précision ezali penza ndenge nini. Bref, sur les 185 000 euros ya mbongo ya bateau, tu as constaté déficit. Il y a 45 000 euros.
ou soit 45 000 $. Pour les dollars na euro presque ndenge mon kaka. Na bi déficit parce que o ezalaki o mbongo ya ba décharge yango te bi non to na confiance na yango te. Pour l'expression ba preuve ya versement ya banque. Tant que tu additionnes yango déficit il y a 45 000 $ dans zolo ba très bien. Ozolandanga ku ya bateau ezalaki 185 000 €. Bateau wana un vieux bateau moko déclassé, bateau wana ils ont fabriqué en 1955. Gouvernement hollandais a boyaki même quoi assurer bateau wana pour ezaki bateau moko déclassé. Le quoi ça bateau déclassé, babito quoi assurer en côté makambo so oyo ekoyela na même na ba corps ba sinaki tangu to sombi bateau tant papa lambert sombi bateau na ba komi boye. Ndenge bateau ekolongwa na Hollande po eya ekoma awa na RDC nyonso tuo mikakatano likambo sekuta na nzela etali vendeur te na charge ya acheteur moto oyo asombi ye moko moto akosupporter ba makambo nyonso oyo akokuta nango na nzela ndenge bateau ezali koya assurance bango lokolo ezaki bateau moko déclassé Hollande a boyi ko assurer yango pesa bateau moko ezaki susu permettez maman eza bateau oyo evandaki donc eloko ya kobwaka toyebite basinaki bakor yango ndenge nini na papa Lambert et en dehors ya mbongo wana 185 000 oyo bayokanaki mpona vente ndenge tosombaki toversaki mbongo mosusu 50 000 €. Na kati ya 50 000 €, tonto na mikanda nyonso tu. Tovandi boy papa Lambert, maman Nsilulu paza wana. 50 000 € wana carburant na kati. Ba frère, ya ba capitaine bazaki misatu. O équipage wana oyo kokende na bateau kolongwa Hollande ekomana RDC ba frère na bango na kati na kolia na bango na bien 50 000 € mukanda yango. Papa Lambert, mbongo yango to mbongo yango yo. Maman Nsilulu mbongo pesa 50 000 to 50 000 ngai nazoka uyoka maloba maman Nsilulu. Tolanda nga nazoka mwa makambo nyonso nazomona kaka awa. Bongo botini ba mama basala ntinsani mosusu soit disant que carburant et s'il na bateau ndenge nini. Onga pe nazoka makaka makambo ngo nazoka ngo awa wana président général AI. Papa Lambert bosinaki mikanda ya bopesaki bango 50 000 € pona transport na kati ya ba carburant. Et na mikanda bolobi boye bateau soki longwe Hollande ekokoma na Gambie. Et puis mimoke na Gambie nde ba ravitailler carburant mosusu. Oyo ko permettre bateau elongwa Gambie ekoma na RDC. Et bateau eza na GPS. Eza na GPS. Eza koyeba carburant esili to esili te po mundele aza na système ya communication oyo ezali na kati na internet moyo ko sa bango ezati. Papa Lambert nini oyo yo sengi susu boye o to sala ntintani pe ba mama ba bandi pe ko sala ntintani mbongo pesa ko ya maman Nsilulu azape ko réceptionner mbongo soit disant que carburant et silinzoka bateau ezwaki panne bateau tango zui panne parce que ça bateau moko ya moke ba bateau na permettre maman o kata na pipili ba bateau na mike e ko koma na kozongisa ko mbate to keina tozoko kende na kini naza ko kende point par point d'ombre zo ya tozonga na sima na bisikeli to sukeli tozonga na sima papa apo oui maman tango bozali koyebisa na communauté qui mbangi so bazali éparpillé na mokili momba en particulier ba mama oyo ba mi pesa ki corps et âme pour que ba ko contribuer ba participer na achat ya bateau wana. Est-ce que mondele tango bolobi ke bateau ezala ki bateau moko foutu, est-ce que mondele akoko tekela moto eloko mabe ya moto ya talo wana pour que lelo yo tokoloba bino ba mbuta boko koloba ke bateau eza mabe ou bien ezala ki déclarer dès le début que ça mabe pour mabe yango nani nde à découvrir que ça mabe parce que faut expert ndiki tokoloba ka ete ba irrégularité à procédure d'achat ekozalaka il faut expert azala na bandite ke papa Lambert a mitambusaki ye moko. Merci maman. Tokomaki na ba point na nyos na contrat na bango ezalaki bateau avant ba livrer biso yango il faut ba procéder na expertise koyeba état na yango eza ndenge nini. Papa Lambert ozaki expert oui
wapi expert oyo yaki na ye o aza na libanda watu wana bureau ya afki na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem benga biso la expert wana to mon expert ngo tango yeboye un nom qui bangisi azaki ne interprète commissionnaire camarade na ye qui bangisi tété donc une aventure on a benga c'est de l'arnaque une aventure montée créée de toutes pièces par Papa Lambert na bateau a collaboré na bango muto ata en côté to bi papa bonsoir yo zali expert oyo makambo ya bateau et puis nazo bango na kombo ya tata pe ya mona pe tata molimo santo na yebi na ngai makambo ya bateau te nazali na nga pe expert te Papa Lambert yo le bi as expert Papa Lambert atie moto nasi maman silulu makambo yo ba kiango nga pe nazo kaka ndenge bino bozolo balangai bozo na ngabo la maman président général qui n'a pas la maîtrise du dossier à achat ya bateau. Donc elle était flouée. N'a Papa Lambert, il est dans le système. Pour balinga il conseille à bateau. Ils n'ont même pas voulu associer les gens. Donc expertise et ça les machines à yangote pour nous recevoir bateau il faut luka bateau basé ba connaisseur na makambo ya masuwa. Et na rebi maman Fallon, masuwa wana bateau wana. Et zo qui panne et koka qui haute mer te na kati ya océan bakoro tambola makasi wana te bato tango pan Papa Lambert a créé rubrique pour na koloba ete carburant de sili naza koya oza kotala okotala na kati ya mikanda ye Papa Lambert naso ba makambo ngana moni tango tozo so makambo bato ngo aza ko devoir mindele wana monter les choses ya 15 000 € a defaka bango 15 000 €. Mundele a benga. Mais le monsieur là me doit 15 000 € à defakanga imbo. Papa Lambert, yo defaka imbo. Abani kolia nguba. Abani ko beta mabaku. Ulandi? Et puis bateau wana. Et moi masuwa ya moke. Oyo esalaka pêche, ya ba crevette. Ba kosa. Oh ya rouge wana ba kosa. Mais c'était le biawa la mer, na le bateau la mer. O to benga Thompson. La bateau wana masuwa wana ya ba kosa ya ba crevette otali mama Hollande a boyi ko sala a boyi ko assurer yango po un vieux bateau déjà ezalaka déclassé ba yeli biso to moni assurance wapi assurance po Hollande asali assurance te Hollande a boyi po bateau ezalaka déjà déclassé Papa Lambert assurance bozwa ki auto zwa ki wapi assurance ba peso mukanda assurance total assurance wana euti na ya mbata ndenge bakino balobaka ya lokuta ya mayuya euti wapi euti na Cameroun ba beti mbata ya assurance ya Cameroun et puis comment mi ke bateau wana euti Hollande mais Portugal et les Cameroun ils ont kokende na RDC tala magui naso balelo polele po bato balinga ba vérité ya makambo ya bateau bato baza kolobebele bamikiminzila baloba oza na maîtrise te na ba informateur ba pesa ba information ya lokuta des informations tordues bato pesa voilà pourquoi émission poli toyei pour na to ma éclairage parce que to kolobelaka maman omoni yo maman pardon tango o luki moto o bengi ngai pose la vraie information ndenge ozo sikoyo mais curieusement oyo niso basala émission ya tozo ba botika kolandaka bato basala émission na pamba na ba YouTube bazoluka ba vie na bango baza na bango na ba précision te et puis tango ça koloba ça ko ganga a resala émission il y a 3 heures du temps avec des fausses informations. Papa. Ozo mona maman. Et puis naza ko ya maman na ko bosana bato wana ba commis responsable nango propriétaire responsable Simon Kimbangu Kiangani businessman. Donc Papa Simon va traiter des commerçants. Il y a des colo batouana. Oui batouana ndenge bungaki tango jipan. Ma yememba ngasi na kata na uti Brazza touti na uti Pointe Nord na komi na Brazza na zui masuwa kano car bien si tout ce que des hommes maintenant na kinaka c'est pour na kinaka na solo. Car bien si tout ce que comment tati ce qui wapi bato ne bungi baza koluka yango ndenge bunga ndenge zwaka pan soki lelo mindelo ndenge ba bunga to bazwaki ba kufi liwana te papa za nzambe papa Simon za nzambe soki ba mindela ba bunga donc na charge ya propriétaire responsable Simon Kimbangu Kiangani businessman
Papa. Otali mama. Bon, c'est ça, Tata Gimbangu. Biso toyebi na qualité de chef spirituel. Et puis résident à Nkamba. Bah combien avant d'appeler Nkamba. Donc boza ko funda papa en faux, bozo bimisaye commerçant, businessman avant na Nkamba, le lo soki li kambo et quoi qu'il n'a pas de papa Simon de Balinga qui va taxer de n'importe quoi à dédommager batouana na ndenge soki ndenge nini. On va arriver là papa. Toi liko kine malembe sur l'éclairage pour tout. Je pense que Paul et Ali ko kine malembe kasi nanu to komi penda na kati ya Paul ya ngote pambate. Soki to lobito zonga nanu, to zui papa Lambert, to tiwana, to yebi papa Lambert mosala makasi parce que mosala ya moto faut pas ko ignorer yango papa apo mosala makasi o papa Lambert asali uta ko banda na poulailler ti lelo kokoma na achat ya bateau de pêche sika boye bateau oyo ezali na eta malamu te ndenge toali koloba wana est-ce que ekoyi kolongwa epai yango eutaki ti kono kokoma na kati ya na Nigeria. Et si on est battu comme elle est. Non. Et je qui panne sur une bonne sanité, na Sao Tomé principe. Sao Tomé principe, pardon. Et je la panne ouana. Si goyo, tant que je panne, maïsa ou memangoti. Et kei. Et bungi, gouvernement hollandais, baza, cri d'alarme, pépé sami. Pona koluka bateau na bango. Ba sujet hollandais, on a avec na bateau na, babi babungi. Donc, information et bandi kolobela pour na koluka bango kolongwa esika nani bato na Hollande esika esombami tie kokoma na Gambie Sao Tomé principe na Sao Tomé et ça qui ne panne pas côté wana tango longo wana se ndenge memeko na mai ti tango ba ko remorquer yango ndenge so ba mema yango ti na Nigeria. Pour la minute ça na Nigeria. Pour baza ko tout. Eza wapi? Pour ba taxer toujours papa Armel. Et yé mutu. Non, pas Armel pour rien pardon. Et ça c'est qu'on a Nigeria tant que pays et bungi. Ba zu ba ko retrouver en ya siko na Nigeria. Ndenge za wana. Et bateau maman tika makambo eza ya pasi ko tala ba blogo ndenge salamaki pour na bateau de pêche wana. Pour ndenge salamaki. Mais papa Armel to siliko yo papa apo pardon tala nano siliko memanga indengolo o mesana kazi ndeko za ina mission na kunzulu papa apo o siliko talisa na biso a été na kati ya baton lolenge yango ebungaki ekei kasi dona audio ya maman azalaki maman caissière à commission ya commission d'achat nde siliko loba été soki bateau ina été mabe pourquoi le cabinet Pambaté zali information et écoutambola. Apparemment le cabinet a un problème particulier. Na papa Lambert, natina ekotia na CMIB ko pambaté soki bateau et alina été malamu tendenge tokolo babongo. Pour la ninte kotika bateau et koma ko benga ba expert ba kwa kotela yango soki zali na été ya ko loba bambisi ou pas. Likambo wana bomekaki kotela yango te na kati kuna. Kutu ba maman na ba sepela na bango tu fallait pas appeler sanction. Ba maman on va tia makele wana. Il fallait pas appeler sanction parce que on est allé à l'association de malfaiteurs. Nous sommes en bateau sombami. Papa Lambert en complicité na ba maman wana. Bateau mutu akomona bateau te. Papa pesi biso instruction. Bateau na mutu moko te akomona ngo. Yo mona bino bozo sombeloko na bino, ben ba le bibo komona yango te. Et quoi na biloko? Botia biloko ko na bateau poto ke na ngoto pesa nti ba bilamba ke na Kinshasa ke na Kamba. Ba mama ba kenda ko za biloko ba ya boye mokolo bateau zo kende. Bateau se kenda. Ba lingi ba mona bateau wana ti. Bateau tangu ezipan. Tangu bateau ezipan. Allez, ba le binini, papa Lambert ngale ba nga polelesi. Ngale ba ka polele ngana bomba likamte bo binga posa limba. A telemina mwanda. Du haut de la tribune, il y a des gens na Mwanda. Aza koloba. Bato oyo seke umeli. Ba maman bozo akimia. Ba maman ngani. Ba outil de par le monde. Afrique. RDC. Angola. Okena Europe. Bato nenge umeli boye. Ezo mema. Moni umeli. Wana passé sur un mois déjà. Ezo mema milimo ya biso batu mwindu. Oyo. Batekaka na États-Unis. Na Zanzibar kuna pa maman et maman Silulu peut commenter et boso bakaka poboloba et zandenge wana maman Silulu la présidente générale AI
bateau oumeli on a Lambert ça dit complicité pour mentir pour tromper le maman na biso ba pauvre maman na biso batiaki mbongo na bango bateau wana et oumeli na nzela po kilo leki makasi ezo mema milimo ya ngai ki bangisi totini papa Lambert bateau nisa mema milimo milimo bateau azuko lo bateau maman silulu yo lo bakine mwa pani o ngai kasi ndenge ya yebisa ki ngai yanga na lobika ka ndingwa ata yo moko c'est de l'arnaque papa kutu c'est la maman tango tozo solo makamba bateau yango curieusement tango ka to aussi ça remise représente au bimaki libanda la bateau dans kamba 22h30 en tout cas mon garçon makamba sali non tata oyo to simbaye to calmer bateau c'est to lingaki ce cabinet salaki na kanda na yé to bo simbaye oh non il faut te mettre kaka te botika ye na mikumba na ye kutu tango azu sanction ya une année nazo no maman Fallon au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit la quasi-totalité ya bakimbangisi balobi jamais akende libela akosi batu du haut de la tribune il y a Saint-Temple na kamba Nouvelle-Jérusalem akosi papa Simon ki monki anga ni nzambe akosi bakimbangisi autant to vanda to suma bateau tu auras 4 personnes tu auras 3 personnes mais bazo mona kaka moi Simon wana babi mona maman mwilo babi mais c'est de l'arnaque aux aventures muto bo bengana lingomba to za kuna poste na été heureusement to c'est pela ko maman ba pese ko une année mais bato avec akende pendant tout ce temps le cabinet n'a pas eu le temps de faire la suivi za ko salema ye azoko sabatu alimbisa akolanda émission oyo azoko sabatu ke papa Simon ki ba nganga ni nzambe alobi na bango na ye mutazo sombelo kwana base la coûte en contact na mutute muto mona bateau yana te chose grave le conseil direct en charge de l'administration aza même pas informé ayebisi kutu yete azoko kimaye aujourd'hui papa Mbenza le conseil direct en charge il y a économie et développement aucune information akanga ki yango akoya na ba information le kuta et pas ya papa ba mama wana baza ko gérer comme na bango tu te rends compte bateau de pêche Afki RDC babi Afki RDC kaka $10,000 no so etikali mais justement la question $10,000 papa non tous allez a besoin d'éclairage vrai ou faux on parle de la RDC tout au rôle de la Afrique n'a katia bateau de pêche a contribué quand même parce que vous le cabinet faut vous en avoir information en agnon sur place bateau côté on a monté à $85,000 $185,000 je m'excuse selon les informations ils allaient circuler sur les réseaux sociaux était RDC à quoi couper ça kaka $10,000 to koloba était poto kaka ndem te sombi bateau wana papa c'est de l'arnaque yozo mona remise et reprise de 5,000 en Kamba 2 jours 3 jours après il fallait continuer à wana RDC à wana Kinshasa pardon à au centre de Kei dommage maman Silulu azalaki na mwana na l'hôpital mais papa ayaka basengi biso boli oui be komisala maman Silulu selon les informations azalaki na mwana hôpital kasi vous avez insisté à ce que ati kapota kwa koya mingi ba interpréter en sous prétexte que Akimi mais aussi longtemps vous avez eu des informations oyo et tes maman Silulu aki kobelisa mwana na hôpital yango moyen ko assister na remise et reprise nga nazalaki te mais na ba information oyo nazui et pas ya ba collègue na ba membre ya cabinet ba yeba kité que maman présidente sortante azalaki na mwana na l'hôpital et komaki na makambo ya bilamba ba ballon ya bilamba ya lobaki tamba benga na téléphone na lobby ba ballon wana ezali ya mama moko boye ba benga pe mama ngo ayiko témoigner ba ballon wana ezali ya yi maman na bi ngai nazaka na ballon moko o mozo etikali ya ngai te ya bango moko afki tala ba aventure tala maman bako benga ote pona nini bako benga o éclairer lanterne o expliquer sika o bazon d'ombre ezali ba tu vas comprendre te maman
bako ozala contre ye te toko koyina ye te aza ndeko na biso ya mwasi bakoyina ye pone toujours baka topesa lumière mpona likambo yango ezali ndenge na lobi boye na banzi ba esprit sikoyo ezali fixe bato bakoyeba likambo ya bato yango ndenge ezali oyebi biso autant tovandi toyebi non tosali réunion niveau ya cabinet toyebi tokende kobisa mokonzi toke papa na niveau bato ekomeli surtout que papa balobaki nini bato wana basombaki batiaki moteur il y a cela 3 ans. Mais bateau, un vieux bateau fabriqué en 1955, babi batiaki moteur Yasika, donc acheté à la date il y a 2020, année 2020. Moteur ya bateau il y a eu adaptation. Le Kuta, maman expert ni natalaki bateau. Tout le soit des experts on a bien yebi na makambo ya bateau. Papa Lambert yé moko moto asali makambo ya bateau wana yé mta memi biso na arnaque oyo na aventure oyo. D'être ali. Na tolebisi pe toyebi tant tosali réunion na cabinet tokende komona mokonzi toyebisa ye que bateau oyo papa s'il vous plaît avec tout le respect que nous vous devons ce qui est awa ezaka rapport tosala ngo ba perte ebele tosana yango nini papa poza na Nigeria tala nzambe motema monene alobi eloko ba mama ba sombi babimisi misolo na bango malamu quand même eya ba mona yango te papa tosana problème accostage na yango na niveau ya mwanda kuna na bapoto futaka ba epi bato epesaka kosa crevette atakutu mabundu te atakutu nini te batonso te kosa yo ke na kosa yo ke na kosa wapi mama yo tala kaka papa na bolingo na bi bon e ya kaka ndenge eza na Nigeria lokola ba mamba bisa mbongo na bango ateza mbongo moko soki ebwakami ekoya po baza kotuna ekoya te ekoya nzambe ye moko alobi eya ba mama lokola basombaki yango emonana ye moko ayebi soki akosala yango nini so mpe kozala nini ye moko tata na biso ayebi likambo ya bato yango ndenge nini akomemela yango ndenge nini akosukisa yango eza na Nigeria kala te koya nango. Merci beaucoup voilà, pour d'avoir répondu à cette invitation. Na mokolo malelo na tina ya lumière auto senga qui doit apporter na dossier ya bateau de pêche ya ba maman ngana tata molimo santu oyo bakoteka ka pilipili bakoteka ka ndunda bakoteka ka makala kasi na bolingo ya kotonga nkamba bami monisi wa bité il faut tosombela papa bateau et voilà lelo yo situation auto se retrouve même biso bapandisango franchement on ne s'attendait pas pour kotala et sengo oyo ezalaki na bilongi ya ba mama te mingi bandimaki kende tosombeli papa bateau papa kolimbisa biso mal akotala biso ata na liso wa mokolo ya suka le fiski na cadeau monene oyo tosalaki pai na ye kasi lelo oyo tala ndenge loboko efandi bamama na litama mais papa po kaka na kati ya bainformation ndenge ezali kocircule on apprend que lors ya audition ya esambiselo po toloba yango na lingala moko ya malamu po tose comprendre esambiselo ya papa Lambert mbongo etikalaki après achat mbongo etikalaki oyo bosengaki ete a rendre mbongo wana kasi mbongo wana Mbuta Lambert apesi e comité etikali na likolo etikali na système ya western etikali wapi soki pe lumière ekoza na mo esika wana pamba te ezali nungu ebimi kasi bino nde bokomela biso pole tu poto yeba mbongo etikalaki to etikalaki te eyaki nkamba to eyaki nkamba te ebi mama journaliste eza pasi nde nazolanda na ba réseaux sociaux bazobenga système mbongo yake pa ya système wana bazoloba nani futolo bapolele papa Zako papa Brice et papa Armel donc biso bana ya papa misa donc papa Brice papa Armel ngai apo donc biso ne ba koliti ya papa Zako eza pasi général papa Zako il est taxé de tous les mots en tout cas papa Simon Bankiangani tala ilongi ya batwana tala bango penza po eza pasi makambo nazolo bana makamba bato yokudu papa Zako ni de près ni de loin na ndenge salemi na ndenge sombami e baniti yo kokamwa te bato est panne mais ye papa Lambert a kosi carburant de sili basangisa mbongo ya carburant bantinsani nde salemi pepo na mbongo ya carburant maman silulu là bambongo bato batindi bambongo na remise et reprise salaki na mbongo mais je n'ai pas na maîtrise à montant nango te na si ba papa Armel ba koyeba soki za combien et là batneki ta de besoin na bango pour na kosomba pièce wana
oh il fallait qu'on change tant bateau kufaki pour bateau zaki choc na haute mer. Vous comprenez maman mbongo ndongo lobi mbongo ya nini ya wapi o mbongo tikali wapi nazolo bana yo maman totali déficit à plus de $45,000 parce que tu vas te considérer en hauteur par le bagage mbongo ezaki versé non biloko salami na ba décharge to kondima décharge te pour l'accès ba bordereau de versement o salamaki na banque na ba biloko ya ba transfert ya OSR union ya ngone to contact yango mais biloko yo o ya ba décharge atindi boy jamais tu vas te considérer en hauteur il y a un déficit à plus de $45,000 pour nous taxer conseil direct en charge d'administration finance sécurité stratégie politique diplomatie na ba makambo ya pamba Tintin autour au Salemana, permettez parenthèse car na Congo Brazzaville awa Koreki, Faki, MSSSK Oziba Fétis. Mbongo salami, Tintin et salami et continuer selon calendrier pour na réhabiliter pas en fait pour na renforcer misala ya Kunzulu. Tango sili ah non système bakamati ba na mbongo ba pesi général atabi nomoko papa Simon mais tele bilunga bato te mutu bato baza ko kosa na ba réseau nazo bino botika ka kolanda ka bato ya pamba o baza ko kosa ba kimbangisi na ba information tordue au moins na sala émission boy parce que ba ko profiter ba ramasser ba information des vraies informations ba décortiquer ba ça sur émission na ba habitude na bango ya mabe ya bo salité ya bo solo ka ya bo satana ba ke soko luka ba mama wana na bien va fonctionner c'est tout un système que les informations au bot copé sabiso sont-elles vraies fiables tout ça na soka to ti papa Lambert na nyonso o eleki na nyonso ndenge salem olobini o salaki mabe to malam na salaki mabe na bosse les mamans ko ngalo ba na vérité oyebi que même hier maman silulu wana ngali bananga vérité po okanga sikate ngana za posa limba monga le sima mwana mungal elle gérait l'argent ya afki wana même mobali na ye tout versement tout virement ya mbongo ye monga zo sima mbongo papa ezaki na compte ya mobali na ye soki M-Pesa soki Orange Money soki Airtel Money zala si sama mako katanga te s'il te plaît olinga ki vérité soki ye o comme pas mobali na ye à travers mobali na ye to basa ko gérer mbongo wana o basa ko caissière o trésorière des figurantes quel genre il y a fonctionnement quel genre il y a gestion o ye maman silo zalaki nango en compétition na Lambert mais papa tout à l'heure vous avez dit que papa Lambert moins pour contrôler les salariés qui étaient battus ça qui croyait que capene pas papa on comprend papa Lambert azaki mosika koya na mbamba papa mais maman présidente sortant azalaki na biso awa ndeti na situation oyo boti ko oyo toali koyoka été RDC Mobimba na kati ya achat bateau a contribué kaka na $10,000 vrai ou faux là c'est la première question la deuxième question pour nanité le cabinet n'a pas eu le temps de contrôler n'est-ce pas transaction to pe mbongo ya République démocratique du Congo ya ba mama o ba kotinda na poto po ke kosoma pamba te na kotala monene ya République du Congo ya République démocratique du Congo et que nous compensons kaka $10,000. Merci beaucoup maman journaliste obito zarana respect et considération makasi na chef spirituel tant papa pesi moto confiance toi pesi bato confiance to kangaka miso te bi aloko la papa zali boso ya dossier wana to pesa bato na payer confiance okay. Papa pesi bango confiance biso to pesi confiance otendenge zalaki yango na to beki papa azali boso to za na moins réserve papa azali okay. Mais tant que tu comprends que eza arnaque eza aventure beki balingaki bato papa Lambert baza méchant na maman silulu bato e bungi mais baza ko kosa bazo na makamba lo côté pa ya papa. Et heureusement, tout ça qui est prudent. Ben, il va bien, mais ça papa, c'est un bon, oui, c'est combien? Pour un carburant, pour soi-disant carburant, c'est $20,000. Pour nous, il y a un niveau à boire. Plus de $20,000 papa. Est-ce que bien vous comprendre que bateau ndenge tsomba makindenge biso to ebiete na ndenge tozali na nouvelle technologie awa bateau
oyo esombamaki yali bato ndenge tokoloba na terme ya bakino ya kilelo donc bato moko ezali na banyonso gprs oyo ezaki mondele akoki koperdre localisation nango te atako na kati ya mai ndenge ezali bongo mpe na kati ya bato wana soki bato bazokolongwa nkamba tiko Kinshasa tiko koma nkamba yebika partir ya nkamba na Kinshasa tokotia par exemple 30 litres ya carburant abongo mondele moto asali eloko po akozala na coût oyo ekoestime ke kolongwa esika yango euti tie koma na Congo aza déjà na trajectoire wana bakoki kopesa yango en avance non mama ezalaki aventure kasi mondele mpe baza bamente nde bakino tolobaka mondele bakote na kati ya copte eza masolo ti ezalaki mbata yo nabaki na ebandeli awa ke gouvernement hollandais eboyaki koassure bato wana eboyaki kopesa assurance bayebaki bato oyo ezalaki déjà déclassé soki ekei na mikandeli bakomaki na baccord totangaki yango nyonso oyo ekoyela bango etali acheteur soki likambo ekuta na nzela etali acheteur etali vendeur te yango wana omoni mpona kosilisa na oyo etali bato oyo apaki l'association de papa kimbangisi ezali kosomba omote sikoyo papa simoki moki yangani nzambe chef spirituel pe représentant légal a changé stratégie alobi lingomba kutu kaka po ntango ezali naza na tableau ndenge mokili mobimba esalaki ntintiani ya le 3 décembre dimanche oyo ndenge bacontribue en tout cas déjà tokomi ata na ba 70 000 $ kaka mpona dimanche oyo ekomi likambo ya lingomba et chef spirituel azwi badisposition mpo tokwela lisusu na aventure oyo ya papa Lambert na mama Nsilulu na bakolite na bango oyo baza na poto kuna te omoi yango na papa azwi badisposition lingomba ye moko lingoma dans son ensemble à s'impliquer donc avec le temps okoyeba ba disposition ezwami ndenge nini pour to vivre sous arnaque c'est-à-dire aventure oyote voilà merci papa po to komina suka ya émission na biso mais mboyi to kabwana to lingi pe to tika ba mama tata molimo santo bazali na mokili mobimba na espoir moko nini oyo ba précaution nini lingomba azwi pona koluka atako kobongisa yango to kokota en contact na revendeur wana na revendeur to ba moto ateki bateau oyo batekelaki lingomba batekelaki tata molimo santo bateau est-ce que bozwi mais comment côté koluka ko négocier tant que pona kobongisa yango ndenge bobike moteur et subir choc na haute mer bozwi atandingisa moko te to ekwa koya kaka boye totalaka yango kaka lokola ebembe nayebi te kote wana soulagement ezali te papa lokola ebembe te tokoseka te po ezali kosala pasi okomprendre yango sikoyo yango wana omoni ifale ye papa Lambert akende mpenza libela azwi inane mpo tokozala na besoin na ye oye moto anégociaki na vendeur ozo comprendre badisposition ekozwama mais bamama balemba te bazali soutien de l'église balemba te papa simoki mokiangani akolakisa akopesa bango projet mosusu mpe na banzi akokorrige likambo ya bato oyo yango wana omoni ekoya yango omoni toza toujours na système ndenge ezali ye papa Lambert toza na beso na ata aza na nsima lingomba kasi ye moto anégociaki nde asololaki ti bien ke amemi biso na merde atie biso na bozobo toza na kati ya likambo oyo bamama bakolimbisa eza biso te comprendre que le cabinet est pour rien na dossier oyo nzoka nde bosepela grâce au cabinet nde boye kozwa ba précision oyo na uti koloba lelo oyo ya ntango baza koloba n'importe ngabi tete il est plus que temps toloba nanu bakolanda bamama wana bakoluka ba n'importe quoi bakende kosala po bakontre biso oyebi bakosala bemission na ba YouTube ya lokuta mama Falon permettez n'étando na yo na profiter bato balanda biloko pamba bato batata mikolo wana ils n'ont rien à foutre na poto kaka po babuka lokuta babungisa bana papa simoki mba onkianga voilà onga na koloba yangwana na tondi obotondi amoko za sina likam en termes de temps et comment comme la biso à peu près quand pour 2023 ici en termes de temps vous avez besoin de ça fixer en termes de temps papa na moni za bina toucher maman Mwilo encore mieux menga makibango maman Mwilo makila tata ezoya maman maman bozo patience eza na Nigeria ata kobenda tokobenda yango soki pe kozala ndenge nini so tokobenda ekute biso soki pe combien toyebite soki pe to moteur wana bakosimba po bato wana na ndenge ezali mama ekotambola na haute mer te obi haute mer na kati ya mer na kati ya océan ekozwa problème donc faut tambola kaka na la côte
et que n'a la côte si comment les pointe noire Gabon pointe noire et comme na mwanda maman pour tout ça na yango. Merci beaucoup papa Apo, merci beaucoup Nabino nyonso balandia menga makibango télévision lumière ya mokolo molelo n'est-ce pas ezalaki très touchant kasi sengelaki toya oliboso ya baitando Nabino pona komema pole na tina likambo pamba te lolenge ngai maman falona ntima mombu yanga na yawe mosali na kati elanga tata Simone Kimbangu kianga na kati association de femmes kimbangiste et c'est grave biso banso elongo Nabino bokolanda to contribuer tozalaki na besoin ya pole oyo po ete bazone d'ombre okwa kozate papa apo to pensi bino botoni bino botondi soki nzamba akati mokano te tokozonga lisusu pona kosola ndenge tokolobaka ba porte menga makimbango télévision ezali ouvert na moto nyonso oyo azali na pole sur moko to mibale kasi ya lokuta te tozongiseli bino vraiment dossier oyo ezali kosisanga na maloba papa apo ne au ça la émission au CKK mais oyo ozaki très sérieuse mai oyo na kolomwa lelo na yokaki te falaki tozwa éclaircissement mais bon toyebi ete tata Simone Kimbangu kiangani nzambe oyo tondima kosalela azali capable ya kobongola ya bongolaki nzika ya kopola komisaki yango malamu azali pe capable ya kobongolela biso mabe oyo ekomi na ba explication tozwi kote kokoma malamu kote ba mama na yeba kwa kosepela po bango ba mipesa mbeka ya kopesa papa maboko modiambu ya tata fois tout fois papa apo matondo mingi je pense que soki nzamba kati mokana te tokokuta na kaka ala menga makimbango télévision atondi botondi